Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous êtes connectés sur notre site congofrance.com, c'est le meilleur canal où ils ont permettre bino, où ils ont belé, où ils ont les canaux Kati, Yambo Kanabiso, Congo. États-Unis, ils ont mis sous une pression makasi sur Kabila. Pour les États-Unis, balobi bango, basana ba doute mingi par rapport à la crédibilité ya ba élection oyo. Il faut ça les manakati ya mboka na biso Congo. Balobi ils ont risqué moto epela. Kaka soki Kabila zawana. Alors États-Unis epesi proposition nini. Toko solengo au cours de cette émission Actualité à la une. Candidature ya Zoé Kabila na Jeannette Kabila na kati ya seni ekomi kopesa mbutu. Toyebaki yango bien que Zoé Kabila, Joseph Kabila na Jeannette Kabila oyo na kati ya Tanzanie basalaki na ba passeport tanzanien. Moïse Katumbi a été confirmé yango. Mais mon colonie bakendaki kozwa nationalité congolaise. Donc on développé yango au cours de cette émission Actualité à la une. Ancien président ya CENI Daniel Ngoïmou Lunda ba invalider dossier na CENI. Abimisi ba vérité angweza nini. Lelo toyebi Corneille Nanga. Lobi toyebaki Abe Malumalu. La fois passée toyebaki Ngoïmou Lunda. Yemuta pibliaki ba résultat de l'élection en 2011. Très fâché à BBC ma vérité. Donc au cours de cette émission Actualité à la une. Kabila n'échappera pas à la justice après sa présidence. Kabila ata sali ndenge nini bakokangae. Nul est au-dessus de la loi. Mundela zo prépara kanga Kabila. Donc solengo au cours de cette émission Actualité à la une. Tu reçois la peu dossier belé o esengeli peuple congolais boyeba. Lelo UDPS azo jouer stratégie nini pour na kende tina ba élection tina suka. Mais UDPS il faut jamais abosser na histoire il y a 2011. Tomoni Jamar Kabound, secrétaire général ya UDPS, a komi ko bimisa biloko mususu oyo ba bimisa kate. Oyo komi ko diviser ba congolais, puis komi ko diviser ba opposants. Donc solengo au cours de cette émission Actualité à la une. Comme on a Didi Dipumba, na remercier bino mingi. Nenge bozui temps ya kolanda ngai ndeko na bino. To yaka awa kaka pona ko informer bino. To soira moi temps outi musala olembi otali ba information oyoki ba pesio ba information au retraité yango au traité yango lisusu oyo ko pesa bandeko na yo. Peuple congolais Kabila azamutu. Kabila asokolaka amelaka mai aliaka akenaka pe toilette.
Kabila a botami pa mama moko boye. Ndenge ngana yo to botama pe papa mama na biso. Kabila za extraterrestre te. Aza mutu. Mais mission Kabila ya na kati ya mboka na biso Congo. Ezalaki mission ya kobongisa mboka na biso te. Là au moins il faut ba Congolais bo comprendre ngo. Mutu asali 17 ans na kati ya Congo. Na ba richesse où ils ont na Congo et puis à koki voire même pas kobongisa mboka. Et ça des fois manque ya volonté. Peuple congolais tozo kufa pamba. Peuple congolais tozo lela pamba. Peuple congolais tozo rêver pamba. Solution ezanama beaucoup na biso ba congolais. À l'époque ba on ko banga ba congolais à l'époque. À l'époque Mobutu Sese Seko abane ko bangisa ba africain à l'époque. Mais lelo ba komi ko bangisa biso pona nini? Eza foot na biso moko ba congolais. Soki lelo Sadek etelemi. Soki lelo États-Unis ezo sala un peu semblant ya ko soutenir ba congolais. Boye barango bango baso ya pona ba intérêt malgré en premier lieu eza pona ko sauver congolais. Mais en deuxième lieu face B eza pona ba intérêt na bango. Là c'est clair. États-Unis lelo et lobby si Kabila était ici aujourd'hui, je lui dirais qu'il est louable. Soki Kabila zalaki awa lelo nania koyebisa ye ke nakoki kobetele même maboko. Soki Kabila zalaki awa lelo nakoki kobetele même maboko. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si Kabila était ici aujourd'hui, je lui dirais qu'il est louable que les gouvernements veillent, financer celle des élections. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce même nécessaire qu'il n'y ait pas d'élection Oyo? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple congolais, gouvernement, vous en avez bon que ça l'État est vide. Mais bolobi non, tant qu'il n'y a pas d'élection. Oh non, biso mokonde gouvernement, tant qu'on financer l'élection ana. L'élection, n'a ma machine à voter. Na courant nini oyo boko pelisa machine wana délestage au Congo. Na ba batterie nini oyo pelisa machine wana. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ba groupe électrogène nini oyo bako pelisa la machine électronique machine wana, machine à voter. Na Chimbulu, est-ce que courez zalaka? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est caché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça prouve que quelque chose est bombami. Dans la normalité des choses, ce qui bolingi bosal sa ba élection na kati ya Congo et qui n'a qu'à étape par étape. Recensement. Est-ce que Salami na Congo recensement? Koyeba nani aza congolais awa, nani aza congolais te azonga na kata mboka na ye. Ba Rwandais plus de 2 millions de Rwandais. On a vu bien 2 millions de Rwandais. Bah ça a roulé
baza na carte électeur. Siko ba élection oyo tozokende na ba étranger. Mesdames et demoiselles et messieurs, toyoke la Congo mawa. Toyoke la Congo mawa. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies à lobby. Est-ce que c'est réalisable? Makambo yo Kabila zo sala wana que ba élection ko sala crédible. Les élections ne seront pas crédibles. Ça ne sera pas apaisé et puis vous pensez même pas que Moutouna Bino Moutakozwa, vrai Congolais à Kozwate. Mesdames et demoiselles et messieurs, États-Unis que Moussika, Babi Nations Unies, dans son allocution prononcée na Katia, il y a Conseil de sécurité de l'ONU, lundi Oyo, sur la situation, il y a crise où est dans le Congo. Alors, il signifie qu'une étape importante a été franchie par la non-candidature de Kabila à la prochaine élection présidentielle. Mais que beaucoup reste encore à faire. Makambo belé. Bolo bate que oui, Kabila sali bien, oui, aboyi abangi. Kocha candidature naie, oui, abangi, mais makambo sili wana te. Abangi, mais azoluka lisu ba problème, il y a tricherie. La non-candidature ya Kabila, ça ne signifie pas que Kabila ké. Ça signifie autre chose. C'est Kabila a préparé les sous Kumoko Boye. Oh, il s'engeli ngai na yo Congolais, tout ça la vigilant. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est ça. Américaine wana ki sous musika. Alors, l'histoire jugera favorable la décision de Kabila si il conduit à des élections libres. Balobi, l'histoire, un jour, bakolobe la Kabila. On va bien akaye, ce qui nani na batuna pe perdre. Américaine wana lobby niki ale o boso mona oyo, mesdames et demoiselles et messieurs oyo. Alobi yango bien, mesdames et demoiselles et messieurs, abi tokolobela ka Kabila na ndenge ya bien. Ce qui a salissé une élection crédible, transparente, apaisée au Congo, bon kanga été bah qu'on reconnaître quand même na Erasuka à se racheter. Mais Kabila a déterminé à zonga na pouvoir. L'histoire jugera favorablement la décision de Kabila s'il conduit à des élections libres, équitables et crédibles. À Balobi, des élections libres, équitables, des élections bien apaisées, qui se traduiront par une démocratie durable pour ces pays. Oyekola kisa que démocratie si quoi est comme ko vanda peso umela na kati ya Congo. Mais tant que Ramazani Baza a joué stratégie à Poutine, ça dit beaucoup, mesdames et demoiselles et messieurs. Ça dit beaucoup. Peuple congolais, prenez-vous en charge. Kabila Ayaki Naminduki. Alobaki, je mourrai par une balle dans la tête. Ne rêvez pas.
balobiango bien soki Kabila sali amemi na belle élection crédible histoire ekolobela ye bato bakobetele maboko et puis tokomona ke démocratie moko ezoya ya bien na kati ya Congo passation de pouvoir mais soki tricherie eza na kati ya élection oyo est-ce que vous pensez que l'élection n'est pas crédible? Ce qui tricherie est ça. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais va voter les matins, mingi va recoufate? Peuple congolais, bazo bomayo, ndambu. Ce qui vous tikaka, batouana, va continuer toujours à manipuler les Congolais. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour les États-Unis, balobi et salima bongo pour l'avenir ya Congo. Mais soki Kabila a sali oyo batu baso lingate a ko perdre, a ko risquer gros. Bake sou musika babi l'ambassadrice américaine au sujet de l'autofinancement des élections par les gouvernements congolais se demande si c'est opportun. Niki allait représenter les États-Unis. Alobeli par rapport il y a babi autofinancement. Ça veut dire que gouvernement et s'autofinancer pour la élection. Donc, et mi fouteli et mi sombeli machine yango ne ko sala nyonso tout kaka na mbongo à Congo. Atana États-Unis ba sengaka crédit ba sengaka ba chinois. Ba français ba sengaka ba allemand. Pour na ba financer bango pour la élection. Crédit existe aka. Ba aide ça existe. Soki Kabila zobo ya kozwa ba aide, ça veut dire qu'au Congo, il y a tout. Tout est bien, tout est stable. C'est ça. Ndenge balingi balakisa la face du monde. Que biso to na besoin ba aide na binoté. Biso to lingi biso moko to autofinancer élection oyo. Or c'est le contraire. Bazan a besoin bazo ba aide mais bazo banga. Oui, bazo banga nini? Soki mutape siyo akozala obligé aya ko contrôler mbongo a pesio au sein nango nini. Remarquez même ici en France, ce qu'on ça la demande moko ya finance ou bien olingo zo crédit moko boy ba retourna yo détailer biso mbongo wana olingo zo yango okosala nango nini. Yango nde Kabila zo banga. Tant bako tuna ye bako luka batinda ba observateur na bango na kati ya Congo po batala mbongo oto pesa ki bino bose nango nini. Kabila zobo ya kutu tabombeki envoyé ya Sadek aya na kati ya Congo azoboya ba financer ba élection pour la transparence ezala. C'est que Moutoua n'a pas moi maïle mouka ma bé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours continuer et loko niki aller États-Unis et lobby. Niki alla lobby. J'ai eu l'occasion de rencontrer Kabila l'année dernière. Nazwaki occasion ya kokutana Kabila ndenge niki ala kutana na Kabila ano elekaki soki azalaki awa nanga na yebisa ye ki osali bien ndenge boza ko s'autofinancer pour la élection mais mbongo wana eza insuffisant pour na ba Congolais ba sepela. Mbongo wana zo tcha ekokokate
En plus, machine à voter. Et c'est là qu'il y a une loi électorale. Nous avons expliqué, nous avons comprendre. Ma ça tellement ébélé. Très cher ami de Congo-France. Na réunion, oh, il va dire que ça là, parce qu'il faut tout Ibisabino. Ambassadrice américaine, pour elle, que la CENI accepte l'aide logistique de la MONUSCO. Pour les Américains, il faut Kabila, il faut la CENI, Andi Makozwa aide. Logistique, ça veut dire quoi? Le là, au MONUSCO, baza na ba avion, baza na ba hélicoptère. Pour na kochata ba urne, na ba fin fond ya ba mboka. Bango ba koye kozwa ngo, okende ko déposer yango. Pour na ba élection ezala apaisé. Il y a une aide logistique. Alobi, ce qui bozui yango, ils insultent à la souveraineté de la RDC. Ce qui bozui yango, ils ont te que bazo se kabino. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ça un peu idée oyo, Madame Wana alobeli. Sikoyo etikalinde biso ba Congolais. Ya kozela kaka te États-Unis loba. Etikali biso ba Congolais, ya kozela kaka te François Hollande aloba. Etikali biso d'agir. Nous devons agir. Tant que toza kolala, toza kidiba, bazo profiter. Kabila Zala qui na 24 ans, 25 ans, zo koma tine lo comme na 47 ans. Mesdames et demoiselles et messieurs, ba komi ko bengana, ba Congolais, ba vrai Congolais. Ndenge basale na kati ya Rwanda ba bengana ba utu Rwanda koma ya batuti na batuti yango nde tactique ba olinga basala na Congo ba bengana ba vrai Congolais biso tu ba bengana biso ekoma ba rwandophone ba zwamboko na biso. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup. Boyo Kingai, donc, Nuki Ale, américaine Oyo, Asilisi Malobane Alobi, nous respectons la RDC en tant qu'un État membre souverain des États-Unis. Mais c'est la paix qui veillait des soupçons lorsque le gouvernement congolais refuse l'aide qui aiderait à faire des élections libres, équitables et crédibles. Une réalité, tout en continuant à accepter l'aide humanitaire que beaucoup d'entre nous continuent de lui donner. Alobi Kabila, andi manekaka ba élection, andi manekaka makambu, andi maneka ba aider pour une élection crédible et salement. Ce qui bozo boya aide, l'élection crédible et salement ndenge. Donc voilà, le moment est venu où vous pouvez comprendre que match est à Mabé. MONUSCO, ONU, accompagné qui Kabila.
babomaki bazalaki sur le terrain mais bazo continue ka koboma batu batikala ta kosaela moko te soki mundela zo travailler na yo soki amoni ke ba intérêt na yo esili akobalukela yo. C'est ce qu'il est là. Je pense que bazo sala Kabila babalukeli Kabila bazo lukasiko mutu nini oyo akosalela lisusu bango mutu nini oyo akofacilite bango aïba. C'est ça mindele boyebi totikali kaka na 117 jours pour la élection au Salema. 117 jours. Maintenant 117 jours Congolais au quoi changer ma kabwebele. Na 117 jours Congolais ko telema parce que tout le monde makabu nyonso tout ndenge so salema. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde va tricherie tout ndenge baza ko préparer yango. Peuple congolais tout la laté. Tout la laté. To continue dossier, il y a Jeannette Kabila. Na Zoé Kabila. Jeannette et Zoé Kabila, l'invalidation des candidatures à la députation nationale est réclamée. Candidature, il y a Jeannette Kabila, na Zoé Kabila, Batou, Batelemeli Yango. Oui, il faut Batelemeli Yango. Ce sont des Rwandais. Bavanda ki na Tanzanie. Moïse Katumbi yemoko na munoko na ye. Alobi yango. Boyebi soki nyoka. Baloba nini. Soki ngando ayebisi oke. Nina alali na mai ndimela ye. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, Oya Koufa, Azalaki, opposant à Mobutu, depuis longtemps. Kanambe, papa ya Jeannette, ya Kabila, Zoé, Azalaki opposant ya Abiyarimana. Alors, Abiyarimana a continué à pouvoir depuis 1976. Nakata Rwanda. Aeko Kufa na 1994. Basali coup d'état. Alors Abiyarimana wana azalaki pe na ba opposant na ye na ntiko yebisa bino parmi ba opposant na ye ezalaki na oba bengi Kanambe papa ya Bakabila na Zoé Kabila. Siko bana na ye bakimaki Rwanda bakenda ko se réfugier na kati ya Tanzanie. Baye kozwa nationalité tanzanienne. Tango Moïse Katumbi zolo bango bien que famille ya Kabila bayaka na Congo na ba passeport nini ezaki ba passeport tanzanien. Moïse Katumbi zolo bango récemment bomona ki ba vidéo na Congo France, mesdames et demoiselles et messieurs. Tangu papa wana babeti masasi papa Kanambe na lobi bien Laurent Désiré Kabila
opposant ya Mobutu. Kanambe opposant ya Biarimana. Laurent na Kanambe, ce sont des amis. Tango Kanamba Koufi, Laurent Désiré Kabila accueilli alingi mwasi ya Kanambe ya papa wana ya Rwandais. Bakomi kobima. Nde mwasi andimi a forcé mobali ki non aza pe na bana ngai. Mais Laurent Désiré Kabila azalaki na basi nzinga ebele. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et Kosalema, Rwanda, Paul Kagame, Lokola, azalaki rebelle à l'époque, ba beti avion ya Biarimana, Paul Kagame asali coup d'état à koti na Minduki. Asali coup d'état na kati ya Rwanda. Paul Kagame azua te qui est au pouvoir, passation de pouvoir te. Asala coup d'état. Il s'est fait que Afdel et Salami par Paul Kagame na Obabingaka Museveni asa président lelo ya Uganda. Basali Afdel na Kabila. Afdel na Paul Kagame. Baye kokutanisa Paul Kagame na Kabila pa Museveni. Basalaki plan na bango ki bakwisa Mobutu. Tango bakwisi Mobutu, Afdel ekoti Musée Laurent Désiré Kabila a s'autoproclamé que voilà, il a un président. Bah, Mobutu a kéi. Laurent Désiré Kabila a respecté qui ba accord oyo na ba Rwandais ba sina kité ba ke ba bomiye. Tout surtout Kaboué Kabila yewana à la tête du pays. Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, en 2001. Tout surtout Kaboué Rote Jeannette Kabila yewana zali na Zoé Kabila. Depuis quand place nini oyo bakendaki kozwa nationalité congolaise? Et ça te. Mais bakoma ba député na mboka na biso Congo. Bakoma kokonza ba congolais. Bakoma ko beta ko boma ba congolais. Bolingi ba ebisa bino ndenge nini? Les enfants biologiques ya Kabila baza ba aimé Kabila ba boma bango aimé Kabila sœur wana ya mwasi boma bango to ebina na Etienne Kabila azon dirait na Afrique du Sud bato ba hotelanga na Afrique du Sud na pesi bino mbote makasi. C'était ça, très cher ami de congofrance.com. Alors, makambo komi tellement ébélé, ya nini la nationalité douteuse. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Place oyo, ba problème et komi ko continuer. Seni a invalidé ba Congolais, des vrais Congolais. Ba invalidé Mwana Mboka, Jean-Pierre Bemba. Seni ba invalidé ba Congolais monsieur belé. Mais Jeannette Kabila na Zoé Kabila basala ba démarche wapi pour na ba kuma ba Congolais.
bomoni place mafiose evandi, bomoni place problème evandi. C'est ça, mesdames et demoiselles et messieurs. Or, la loi elobi yango bien que pour comment député, il faut un diplôme à l'université, il faut la nationalité congolaise. Mais ce n'est pas le cas dans bateau Yomibale. Ça prouve que le peuple congolais beaucoup mieux que la batumbo kanabino. Peuple congolais bozola la pongi mingi. Peuple congolais seni égal à Kabila. Rouberwa aza a kodisi mikanda pe na kati ya députation ana. Mais candidature na ye ezanimi. Mesdames et demoiselles et messieurs, protégés. Ba Rwandais belé ba kotisi ba candidature na bango. Ba candidature na bango ils a protégé. Dans notre Sabino Awa, plus de 2 millions de Rwandais bazana ba carte d'électeur ya Congo. Ce qui to tiki ba élection oyo esalema. Ba mindeli monde entier ba kolo ba Congolais non ba comprendre té. Ba Congolais non ba comprendre té. Peuple congolais, il faut tout ça là quelque chose. Tout il faut tout télémer là. Merci beaucoup mesdames et demoiselles et messieurs. Moto peli côté à quand il y a Kabili. Quand je dis Kabili, il y a Batu Oyo. Bazo soutenir Kabila. Mesdames et demoiselles et messieurs, le controversé pasteur Daniel Ngoïmoulunda ne parle plus en bien de Kabila. Il fait ça et là, a sali déclaration contre Kabila. Mesdames et demoiselles et messieurs, pasteur Obozomona Oyo Ngoïmoulunda. Ba pasteur Bobomi église. Ba pasteur Bozo et débisoté. Ba pasteur Yaba Vantouye Baza et Belé. Ba pasteur paye à bien Baza. Balobaka. Vous excusez ngai bandeko na ngai bayaka. Balobaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso. Pasteur moko afingisa ba pasteur ebele. Ngoïmoulunda na 2011 a programmé Nani Kabila président. Ngoïmoulunda tata oyo. Lelo Ngoïmoulunda oyo a été postulé na kati ya seni ba invalider candidature na ye. Ngoïmoulunda bimisi des ordres. Alobi Kabila na 2011 azalaka na ye voté te. Ex-président ya seni ye oyo Ngoïmoulunda na 2011 ye mtu abotola batu minduki oyo ka opération une arme munduki moko $100 na 2010 tata oyo mutasala kiango alia mbongo ya Kabila les biens mal qui n'en profitent jamais. Lelo mboa a mboa. Kabila suye. C'est ça, mesdames et demoiselles et messieurs.
makile ya ba Congolais ba kufa na vie ya tata oyo et bloqué ba chance ya papa oyo ya ndoki oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufi na ba regret mutoyo mutu anosaka Kabila bimi mais lelo azoya koyebisa biso ke Kabila bavota qui était mais banoma qui est président au Congo. Tout le monde a une aventure ébélée. Pasteur Ngoyi Mulunda a-t-il rappelé Batma beaucoup. Recevez Pasteur Kabila, Pasteur aventurier. C'est ça, mesdames et messieurs. Pasteur médiocre. Ce qu'on y a rejeté candidature à Kesu Koloba. Peuple congolais, ne vous laissez pas distraire. Prenez-vous en charge. Sinon, tu as une aventure ébélée. Batouana bazobota misisa. Et ça dirait ce qu'on appelle l'arbre. Nzete. Nzete za mukie ezokola. Ce qui est à côté et à côté c'est le moment ya kokata nzete wana ou c'est le moment ya ko redresser nzete wana. Mais ce qu'on tiki nzete wana est courbé et puis est bota ba racine nzete wana un jour et kokoué là-bas na bino. Et ça c'est et ça adage ba proverbe. Nzete wana ba Rwandais etengami déjà et kokoué la bino ba Congolais so boutique yango bokata yango. Merci beaucoup, mesdames et demoiselles et messieurs. Kabila n'échappera pas à la justice après sa présidence. Quel que soit honneur au PSAE, quel que soit voter loi dans le Parlement, que Kabila cause la protéger, que loi moko ko protéger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kabila a s'échapper dans la justice T. Kabila a s'échapper dans la justice T. Nul est au-dessus de la loi. Mutumo kotaza likolo ya mibeko. Na mukili oyo. Eza nzambe, eza la loi, eza ba parents. C'est ça. Nzambe, la loi et puis ma parent. Nassé et ça le respect mutuel. C'est ça, mesdames et demoiselles et messieurs. La CPI oyo kaka o Kabila zo corrompre. Azo continuer la bango mike ba juge mzusu wana o ndenge tozo yoka. Il paraîtrait bakobaluki la Kabila, il sera arrêté. Non, sur le banc, on a une introduction nanga. Kabila, aza extraterrestre te. Aza mutu a kinarape toilette. Il sera arrêté. Régime, nyon sona bozo monane ya Kabila hana, ekokweya. Asilisi da mission nae, ya koboma batu. Asilisi da mission nae, balingi ba changer mutu mususu ba ya bango. Peuple congolais kondima teke ba ya bango. Biso moko ne ba congolais tozala wana. Eza pasi pe mawa komona na kati ya UDPS. Parti politique oyo to respectaka mingi. Komona batloka ba Jean-Marc Kabund. Balokola ba Augustin Kabuya. Ba propos bazo bimisa. Mesdames et demoiselles et messieurs, ils a passé. Bota la vidéo oyo tozonga pour te clôturer. Merci. Parce que c'est grâce à vous que le parti est élimé de l'eau. Au moment où il va invalider ma candidature à Batou. Au moment où il va tout mais ceux qui parlent, mais Kakano et Abisso.
jamais au bino Bopesaka parce que c'est grâce à vous que le parti est élémi l'élo. Au moni va invalider la candidature à Batou. Au moni Batou Nanzela, mais ceux qui pas mes cacanao ya biso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Batou O Baza ko accompagner Félix Tshisekedi mingi na kati na bango bazo sala volonté ya Kabila. Bazo sala ba injonction ya Kabila, ba mitindo ya Kabila. Balobara na français, l'homme est né bon. Mais c'est la société qui les rend mauvais. L'homme est né bon. Mais c'est l'entourage qui les rend mauvais. Moutou en soi. Azana est bien. Abotama bien. Les mauvaises compagnies. Bato yoso tambula na bango. Bato wana nde baso bebisa image na yo. Bato wana nde bato sa la volonté ya Kabila. Kabila lingi nini? Division. Alingi nini? Peuple mela masanga lala. Abosa na politique. Alingi nini? Ayiba ba minéré na biso. Alingi nini? A diriger tiliwa na ye. Alingi nini Kabila? Atika na pouvoir. Pour natika na pouvoir, il faut jouer stratégie. Il y a diviser pour mieux régner. Il y a Kabola Batou. Jamar Kabound. À propos de Binissa. Et ça va déclaration moko. Il y a haine. Il y a division. Or, celui qui veut diviser, c'est Kabila. C'est lui qui veut la division. Jamar Kabound a ça la mission ya Kabila. Pour toujours comprendre yo le souté Jamar Kabound na Omsuso Augustin Kabouya. Boza ba missionnaire, bozo bebi sa image de Félix Tshisekedi. Bozo bebi sa image ya Félix Tshisekedi. Ce qui peut Félix Tshisekedi mutauti na bino. Wana eza kokamwa. Mais ce qui Félix Tshisekedi auti na bino te. Félix Tshisekedi eza soni po na yo président ya UDPS. Secrétaire général na yo bimisaka. Oh, au moni bango ba invalider bango, est-ce que moni batu ba telemi? Ça veut dire que batu ba lingaka na bango champion bemba te. Mais ce que ça là qui a UDPS, bolinga bo mona. Kabila alongaka Etienne Tshisekedi na magui. Est-ce que tout le monde a qui m'a pas te quitté qui koyaki? Non. Quand il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Kangami na Belgique, est-ce que bomoni Kabila alobi songa m'a pas te koyi? Non. Peuple congolais mis en charge. Mis en charge. Vous comprendre si koyo kakabatu oyo ya UDPS ne bazo rendre bazo lalisa ba congolais. Je ne suis pas contre Batouana. Je soutiens tout celui qui va soutenir les peuples congolais. Je suis pour les peuples congolais, rien que pour les peuples. Moi, je défends les intérêts du peuple congolais, du peuple. Je ne défends pas les intérêts d'un individu. Moi, ce que je recherche, c'est un intérêt général. Pour ton bien, maman, papa, oyo talanga. Et loko oyo ngai nazo lobaka na mission na ngai kaka pona intérêt na yo.
Vous voyez combien de fois bato a Kabila baluki basalanga mabe. Vous voyez combien de fois tu raté baliwa tala tu s'exposer boye. Vous mona ba bilongi na biso tu s'exposer. Tobimisa na vrai combo na biso Didi Dipumba. Et ça vrai combo na nga na botama Didi Dipumba. Tina ba diplôme Didi Dipumba. Et ça fait que oh tu changer combo te ba risque au toujours pour na ko défendre le peuple congolais. Ce n'est pas facile. Yum to talangai ba yebi na bango peut-être yote okende Kinshasa ba lekisio na aéroport mais biso ba Didi Dipumba oyo bazo kanela biso déjà bato wana ba benganga mama moko boye akina na kin batuni maman fanda wapi na fanda na telle place abi est-ce que yebi Didi Dipumba mama na bi oui na yebi ande ko nanga abi ande ko na yo mukolo toko soit garçon wana toko bomae alobaki mukolo soit garçon toko liaye nde balia kantaba nzoto nanga boko lia muté jamais tokota makamususu kaka pona Congo peuple congolais bo comprendre sikoyo ba difficulté nini o biso to salango. Dans le baka, vous priera pour na biso, n'ayez le pourquoi. Mais barolonga te. Barolonga te, et ça na batu oyo, ba benginga balobi Didi Dipumba, tozo pesa yo autant. Si quand nous savons ba politique, n'ayez pas pesa en combien? $30,000. Si quand nous savons ba politique, tozo pesa mbongo, tika na yo. Baluki na ndinga molili bazo mona lumière baluki na ndinga ba manchi bazo mona makila ezinginga loboko moke vandi wana basoda liboso ba na ndenge ya mystique bazo mona ngate baluki batia ba poison bazo mona ngate menga na mona bino nde boya ochanga poison na bita moto ya abia ngato kutana to sola nini benga ngai to sola rolo banaya to kutana pour na nini na kutana na batute bake ko contacter ba master moko boye to zana bango onde nini photo to leka mutwana boko raté ba yebisinga déjà na yebina adresse na bino bozui déjà plainte. C'est ça mesdames et demoiselles et messieurs. Mais tant que tout monde batu misusu bazoya na kati ya division, ça prouve que batu wana bazo servir Kabila. Bazo servir Kabila, mesdames et demoiselles et messieurs. Merci beaucoup de Bolandinga. To prier pour na Congo, prier pour na mboka na yo boye. Prier pour na mboka na yo nde ba papa o baso prier ba mama. Prier pour na mboka na yo. Mboka ezo kende. Congolais telema mboka ezo kende. Ba o ba na makata ko prier, bo prier. Ba o ba na makata ko loba, bo loba. O pe ba loka ka batu, bo loka bango. O pe ba be ko sima munduki, bo simba. O pe azana mbongo, chango na makamwa Congo. Laurent Désiré Kabila, malgré ma benae, a ebisaki biso que la guerre sera longue et populaire. Qui vivra monnera la libération du Congo et après. Qui vivra monnera Kimbombi Ezoya Kimbombi. Merci beaucoup à Chim Chimanga Mokonza Baluba.
Rodrigue Ingénieur, merci. Merci à Marie-Paul Yanfou. Merci na Mathieu Ilunga. Monsieur Mathieu Ilunga na pesio merci mingi. Na Bossanité a Missy un prince à Lyon gaz na gaz. Merci beaucoup. Na pesimbote na bandeko nyonso tout o wolandi ngai. Na linga bino trop. Bato balinga ngai. Bo soutenir ngai na ba prière. Na senga bino mbongo te. Na senga na bino mbongo te. Mais na pe na besoin mbongo. Bo soutenir ngai na ba prière. Musalo yo, oto sala oyo za pasi. Trop de risques. Okende sou Congo te tant que bato na ba osala. Maintenant osala ngo pona na éveiller bino, éveil patriotique. Nazo bunda pona bino mingi na ebina nga bino te. Mingi to kola même village te. Mingi to bota ba date moko te. Mais nga la telemi pona intérêt na bino. Ce n'est pas facile. Je le fais avec mon cœur. Vous à la bière, Nzambalola a protégé Bino. Le Congo sera libéré. Vous tendez à commissaire Coutinho Fernando pour le baki, le Congo sera libéré. Merci beaucoup. Au revoir.